Bandeko napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana nzambe na bomoi. Ezaka nga mama Deline na continuer vidéo o na salaki wana. Donc nazo continuer encore deux continuer vidéo bandeko pona o landa vidéo soko landi vidéo o landa pe vidéo msusu na sali liboso o na lobeli makambo ya église o eza mukambi nango aza sataniste. Révélation nzamba révéla kinga si église o mukambi muto azo kamba o numéro 1 nango aza sataniste nzambe a révéla kinga makambo pona yango ya ona partager ki ya ona na lobela ki liboso bo eskizenga siko pona na lobela naza na message o nzambe apesaki ngai ezalaki semaine passée nzambe apesaki nga message ayebisaki ngai na loba le message wana na koloba yango ezaki vraiment ebandaki vraiment lokola ndoto donc ndoto yango ezalaki boye na betela bino ndoto yango tina kende na message nzambe apesaki ndoto yango ezalaki nalalaki vraiment nazolota ndoto pe na ndoto na bandaki kokende na nzela leno ke na nzela ezalaki ndesika na Kinshasa ndenge ezalaka nazokende namoni église moko boye le namoni église yango misu nanga naoleka na baba église yango ezalaki nango clôturé mais okomona no na kati kuna nde nataki na kati namoni bato baosambela kuna balataki bitambala na mutu moko mulai azaki na chair azaki na micro na ebite soni mais azaki na micro ngasikole natali na sepele ka nde namoni bato na église yango basi balati bitambala en tout cas na sepele ngabi nzambo ma église o penza eza pe Saint Esprit penza aza pe na église o funa ya kokota na église o na baluki na binaki kozwa saki na ngai wana ndoto nake kozwa saki na ngai na bible na babiloko nyonso mpona ya kokota église bandeko le nake na ndaku wana ezalaki ndaku nanga na ndoto Seigneur pardon nake na ndaku nanga nazwi saki le temps na ya na église yango pardon na sauté lere nga na moni bato baosambela na église yango na mutu moko azalaki ya mulai na chair ale mutu wana azalaki na micro abengi garçon moko azalaki wana apesi ye micro ye akefanda boye akendi alongwe ka wana apesaki garçon wana micro natikaki bongo me na otana mosika na kota ete nga binaki ezwa saki nange eza na bible bongo naye nakota na église le na bimi le temps nake kozwa saki mpona ya kozonga nde naye kokuta garçon wana oyo garçon moko mobali wana oyo agene oyo bapesaki micro azalaki na chair nakuti église yango etondi bato ebele koleka nde natikelaki yango me naye kokuta bato yango wana basi bazalaki na bango na bitambala te namoni kaka nde namonelaki yango kanga na bi en tout cas nga na se trompe nga nakanisaki ke église oyo ezalaki ndenge nga namonelaki yango vraiment nasepelaki na omele nazongi bo namoni nga binaokota na ngai te nga nakanisaki nde mosu nazonga nanga nazongi bamoti na ndako yango nga nazalaki na ndoto yango ndako na ngango ezalaki mwa studio moko mokie ndako nange ezalaki studio moko mokie wana après le nazongi siko na ndako yango nafandi mbamoko namona bato baye wana baye bandi kobetela nga porte kokokokokoko na fongoli bo namoni mwana mwasi moko na mwana na mobali na ye toye tokota tobatama nga na bobatamo nakoti bon namona so mwa mobali mosusu aye kokoko akoti moto mosusu aye siko ndako yanga mpe ezalaki studio nga mona afandi na mbetu natie bango bafandi nti suka nango bato bayaki nakotisaki bango na ndako wana studio oyo nga nazalaki après siko na comprendre te natuni bango problème ni babi biso toza bamembre ya église wana bonga église onga nayaki wana liboso nakutaki yango ndenge mosusu ezalaki vraiment bien après le nazongi nakuti bato batondi ebele namoni église yango ezalaki su ndenge ezalaki te na comprendre pe te église na bino ngo okombo nango nini bazopesanga kombo mona okomprendre te église yango nini bazopesanga
non comprendre na tenga de toutes les façons ka bo bata mama mi ezo le kan église bato msu ba yo beta porte mais moyena kota bango ezalaki te pona nini ndako nange ezalaki moke studio yango nazalaki ezalaki moke nazotuna bango baopesanga explication mona ocomprendre te mami ezoleka na église na bino babi baoyo baya batikali na église wana toyokela bango na mawa baoyo batikali na église wana toyokela bango na mawa nga mpe nabi ok problème te nazwaki bato tofandi kaka wana ti après nasantaki bamisusu mpe bakimaki bamisusu mpe bazalaki kaka libanda banayebi te so bayenda kokota wapi me bazalaki ezalaki kaka wana bato mosusu après mais bato moke bakotaki na studio nga nazalaki après soki eloo nini ya koleka bandeko naye kolamuka ndoto na nga ekatanaki place wana le na kolamuka ka nazolamuka monika nde tozala so oloti ndoto le olamuki elo liboso bando elo ndoto ngo naloti boye ese elakisi nina ngambo na bi ndoto elakisi nina eya na sensi te bato na église moko mais ndoto nde ezalelaki ondire mwa ndoto moko important mpenza mais naye bato na église moko boye epuis ezalaki boye après naye koloba na comprendre ndoto te leka na bandi koloba bomba mo nayoki mongonga nzambe na senti présence ya nzambe abengi nga Adeline ndoto oyo oloti nga mutu naloti so ndoto wana nga nabi mpona nini abi na nga église oyo oloti eza église oyo babengaka paster na bango babengaka nkolo église wana paster Konde oyebi paster Konde nga nabi paster Konde nayokaka me nayebi mpenza te ate elongini mpe antuka na oyeba te me nayokaka paster Konde nayoka ye nakota bino te bandeko paster Konde nayebi te bon oyo mpe natia ye ka boye mokolo oyo mama fe ya mama moboye andaki kobelaka basala bateatre abi paster Konde mpenza ye nde aza véritable paster boyeboye banini ke asalisaki nga asungaki nga nayoka lisolo wana na batelevizio nde totalaka epuis mokolo mosusu émission moka tobandeki kolanda boye me nayeba ye kutu te ke ezalaki ye lere wana me lere alobi paster Konde nayebi ke nayebi nayokaka deja kombo wana ke paster Konde nayoka maintenant nayoka na nga te ke oyo bato bazodenonse ye mpe batangi paster Konde antuka na nde nayebi te soki nayoka natiaka te me non nayoka te nde siko ndele nzambe alobi na nga église wana eza église ya paster Konde nga nabi église oyo ya moto babengaka paster Konde nga na bien bon ok abi nga na ye kopesa o message kende koyebisa yebisa ye wana nzambe moto alobaki na nga bandeko nazoyebisa bino toza leo samedi nzambe alobaki na nga ngo ezalaki semaine passée oyo nzambe alobelaki nga ngo abi yebisa paster Konde ya église Liloba paster Konde ya église Liloba yebisa ye a changer mateya na ye azozwa bible azobalusa bible pona nini azobalusa bible ateya bandimi lolenge bible ezali atika kobalusa bible yebisa ye abongisa mateya na ye yebisa mpe bandimi oyo baza na kati église na ye baverifiaka makomi nyonso na bible batangaka bible soki babongisi te na ye na bato oyo baza na église na ye baomona bokonzi na ngai te wana nazoyebisa bino oyo nzambe alobaki na nga abi yebisa ye soki abongisi mateya na ye te na ye na bato oyo bazokende na église na ye bakomona bokonzi na ngai te nga nabi bon alobi mateya oyo azoteya eza ya ngai te azozwa bible azoteya na bible mais azozwa bible azobalusa yango pourquoi azobalusa bible ateya ndenge mateya ezaleli na bible ndenge bible ezaleli ndenge yateya atika kobalusa bible wana oyo nzambe ayebisaki ngai nayebisa paster Konde nayebisa mpe bandimi na ye soki paster Konde a change mateya na ye te azongisi mateya na ye na bible te akomona bokonzi na ye te epuis
mais bato nyonso bakenda na église na ye bakomona bokonzi na ye te. Wana oyo nzambe alobaki na ngai nayebisa Pasteur Konde ya église liloba. Nayebi te so mateya na bazara sini nayebi te, mais par curiosité leri na susu mukaki na lamuki nayebisi mobali na nganga na bi oyebaka Pasteur Konde boyabi nayebi ependa bien te nga bia nalingi natala azalaka ndeni Pasteur yango antuka nayokaka ye azala ndeni nde naye kotia télévision nabeti Pasteur Konde église liloba nde naye komona ye na nini moko wana nini mona ye komona ye après naye komona ke Pasteur oyo nde ye yo nde Pasteur Konde naye koyebake namonaka ye période moko boye na ndeka tota bémission azolakisa jus ya citron jus ya pétrole bando olakisa biloko ya bongo kutu nga le namonaka ngo nalobi nzambe arevelanga période mo likambo ya citron komela citron biloko moko ya bongo nga siko nabi peut-être nzambe mpe arevelaki ye babongo natia ye mpe kate nde nayebisi bino semaine passée nde nzambe nde naya kotalaka eza ye siko mutu oyo nga namonaki na explication nango nzambe nanga explication nzambe apesa ye nga alobi na nga boye alobi na ndoto wana siko nzambe moko aye koexplike nga bi na ndoto wana elingi lobake Pasteur wana oyo Pasteur bon naza pe naposa kote donc message eza kaka ke nzambe alobi Pasteur Konde abongisa mateya na ye pourquoi azobalusa Bible ateya Bible ndenge ezaleli atika kobalusa Bible soki abongisi mateya na ye te na ye na oyo bazolanda ye baomona bokonzi na ye te ayeba omona bokonzi na ye te epuis alobi ke soki abalusi mateya te oyo baza wana bandimi na ye batangaka Bible bakokomprendre ke Pasteur na bango aza libanda ya Bible soki bamoni bongo balongwa letike so baolongwa te bakokontinue kana bakomona mpe bokonzi na ye te message oyo nzambe apesaki napesa Pasteur Konde ye moko alobaki na nga mpenza ke yebisa Pasteur Konde na bandimi na ye bakomona bokonzi na ngai te soki babongisi te mateya oyo ya bango na Bible oyo nde alobaki yangwana message oyo nga na memeli bino yango yo oyo osambelaka na église ya Pasteur Konde soki ozwi message oyo memango mpa na ye moko don nayebi te puis eloko mosusu nzambe ayaki kosilika makasi abino aza na kanda na ye makasi tellement kanda ya nzambe ezalaki makasi nakokaki kosipote koyoka makambo mingi te azalaki na kanda mpona kombo wana siko nde nayebi te kombo oyo Pasteur Konde nayebi te soki kombo nini azali na kanda ya kombo wana abi kombo wana oyo ye soki mpe ye moko amipesa nzambe alobela ye sikombo nayebi yango bien te nakanisa ekuta kozongisa su message yango mpo aexplike nga sikombo tellement silikaki makasi matoi na ngai ekokaki koyoka kanda ya nzambe te nakokaki kosipote koyoka te likambo abi mpo na kombo na ye nayebi te kombo nini yango wana oyo nzambe azalaki na kanda mpo na kombo ya Pasteur Konde soki ayoki message na nga oyo soki Pasteur Konde ayoki message na nga oyo kanisa likambo ya kombo nayebi te soki kombo nini nzambe alobi aza na kanda ya kombo na yo nayebi te soki kombo nini mais en tout cas yango kana ngena loba mpona Pasteur Konde naye nakende na Pasteur oyo ya mibale